nini aebengami Matadi Mayo? Mais Matadi Mayo mundela bandaki yango etali yoti. Matadi Mayo etali yoti. Kuna na musika wana eza na baye bakenda bawe bango ko tuté bazor mitune eza érosion eza loro nino ko expliquer biso ko mama langai eza nkombo nzelo tozotambola Avenue Mbwela. Avenue Mbwela papa Alfosi Pembele yendaka objet asasa prince sawa a dérouté prince et keina nzela ki mwenza na step verte ekolo yo na bureau wana ekolo na bureau wana Flamanda Tika Flamanda Tika ekolo à l'état o ekolo à l'état talabana ko talabana babiso basala entraînement wa ministre sport azo comprendre été fala cadrer bana oyo tala parquet général ezana Gombe ezala kinde na Matadi Mayo outi ba Congo ko telema outi ba mbeko ko telema osala combien de jours 3 jours 4 jours soki ko zongi awa soki na la police na même na la police mo la kaka côté moko préfet tangisaka côté moko bureau tribunal côté moko la police azali non crise ekoti na biso ba civil na ba soda to bandi ko buka ba kaya so tuto teka mais elle a qui donc bien non tu sais penda bloc lisanga allez crise ekoti crise est-ce qu'on doit battre que bozo détruire lobby au compliqué wenzo yozo mona oyo wenzo ngai nde na fabriquer wenzo wana au fabricant comment ba mama langai donc yo comme chef de localité ndo lobby wenzo zala ouais po ba mama langai bakete kala matarikiba la lero wana matarikiba la kati kuna ba mama balongo ka bakete kala matarikiba na mona ka no oko tuna tabango nyonso moto asali wenzo ezanga e ape wenzete e a wenze moko pirate mama la koti molo moni bakayas donc avenue ze makadam la koti molo moni bakayas avenue yali 22 mètres avenue bala avenue mondele pa ke aéroport à Longwawa aketi kimbala keti aéroport avenue mbala moko ya zazo kanzela ba ipasse ku te tokomi sima perfectionné puisque ça n'a makambo to boya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque ça n'a makambo to boya kilobi et comment autoriser Bonjour, bonsoir, ça dépend. Bisiko bozo landa biso penangonga o bozo biso 3 exa production comme d'habitude oza une émission na biso à découverte lelo tokiti na mongafu la précisément na Matadi Mayo et lelo nazanga moko tendenge ka ezalaka nazana Papa Lumumba aza juste à droite na ngai Papa Lumumba ndako pese la biso masolo ya Matadi Mayo yeyo juste ozo yamba ye tolobi. Bonjour Papa Lumumba. Bonjour ma fille. Papa Lumumba, 3 exa production, lelo aekoi na mabele na yo. Yo ancien ya Matadi Mayo papa. Toyoto beta lisolo Matadi Mayo elongo na yo. Donc pese la biso pena pese la peuple surtout ba abonné Maman Godé femme sage. Na Grenoble na kata Mpangala, mwana Mpangala zone Hollanda déjà. Donc ma Godé lelo kande bobele like bosengi de partout. Bokende Matadi Mayo yo olongwa quartier okenda kala omona lelo quartier ndengo tikaka na ndenge komi lelo yo moko ko juger osala nini peut-être pas omone pas na bino obosana te kin awa makambo échangea Papa Lumumba
Ma fille. Toza epai na yo awa toza plus précisément bien que na Matadi Mayo yo ndozo betela biso du solo toza côté nini. Mama Otoali na localité to quartier Matadi Mayo au Flama atika Flama liboso atika de toaliawa ngali comme la Papa Lumumba nali tantôt 6e personnalité to 7e il y a chef de localité à Toali na quartier Matadi Mayo. Siko nde totelemi boye papa. Bato bako comprendre nini bato bako yeba po totelemi kaka bazoye bati mais yo ndongo za bongo zala pena de localité chef. Hein, au maîtriser quartier na yo awa toza wapi côté nini eloko nini osoko lobi bato bako se souvenir nango poza bato mususu balongwa déjà bakenda mosika alors balanda bayebaki bisika ngo ezala ba mususu ko ba aye bangote atika ngo zamba maotala boyeboti bandako. Mama nana sebela no mingi bokundoli nde bokundoli nali mwana Minza Delvor comme on a bayebi Minza Delvor bayebi na kotele na longwa kuna na kotele Matadi depuis 1986 na kutaki to landa ba moto na sombia na Matadi Mayo Flama na mona ete me Flama na yokaye na kuta ba konzi o ba konzawa banda toaki na Pobolok place bakunda bato tito zali leloyo mboka oyo eyali quartier Matadi Mayo D pasi na biso quartier Matadi Mayo bani nini e bani na mai ya Nsaya Tirai e bandi mai e bani na mai oyo tobengi Mafumba Tirai tolobi Regideso eza pa na biso Kimbala eza pa na biso kolandela ba gouvernement kolandela nyonso ekoma na mbutu Matadi Mayo Flama tika eza oyo atika 5 bureau bayebaka Matadi Mayo mama so tuninga na kotangela yo bango moto akakolanga te. Papa Lumumba ndenge toza awa kuna mopanzi na biso pe tozomona bandako ebele est-ce que wana pezaka Matadi Mayo to wana eza côté mususu. Mama beta boma vérité tikalaka vérité wana boma zamba Kibala zamba Safili zamba awa mundela laka kuna nyoso zamba ni Général Sempia alaki na zamba ekabwani sika mimboka toko tanzelo zamba toko tanzela ya maître Ntela zamba quartier wana eli quartier Matadi Kibala biso wana quartier Matadi Mayo D soto benyango D na sasnin mokonza laki awa seke bakonja msusu na tangite seke nga azali mokonzi nini ya mampinga azalaki mokonzi ando sala na ministère to azalaki mokonzi nini tango zolo bakaka mokonzi papa. Mama moto akamba siat to moto akamba uti ba Kongo pokotawa yaki na mundele monsieur Mignon atikili Papa Nzoko brigadier chef Papa Nzoko Monsieur Mignon bada sala na papa Fumu Nzibu akena ye atikeli Papa Nzoko brigadier en chef akonzinde awa kuna nyoso Matadi Kibala eleki zamba o sebo eleki zamba lelo biso na quartier Matadi Mayo de quartier Matadi Mayo binini seke ki chef du quartier tantôt première tantôt 6e tango alongwe à travers Bourgmestre Masumu amemi bureau du quartier na ngambo a cité verte na ngambo a Wenze amema libéré le matricule na biso mama makambo ebele tuna mitono na koyano lao siko pona nini ayebengami Matadi Mayo mais Matadi Mayo mundela bandaki yango etali yoti Matadi Mayo etali yoti mundele ndabenga kango ayalaki Matadi Mayo village komo nango yali Matadi mundele po uta Congo central uta bandundu soko yawa bako tuna yo kosala mikolo boni osala basanza boni
wana barrière o moni au revoir mitendi na Kinshasa elaki lelo koma mutauti bakonga koti na ebongo mutauti kuna koti bo mondele monsieur wana na tangelio monsieur Tamion asalawa alongwe papa nzoko ngala kutai papa nzoko brigadier chef babotine bali akonzi pe na 5 bureau centre oyo bozomona centre oyo ba policier centre militaire ya na wenza ya centre ezalaka te elaki nde awa taw sur développement bimi tol ba desatso bimi ba misi centre wana bakono se bauti awa oyo prince mabanga ezali oyo alaki prince dans nzelo tomona oyo ezalaki macadam vraiment sikoyo koma boye ndenge nini elaki macadam papa moko bapesaka ye projet andasala kuna papa le Fonsi Pembele babwaka mabanga pona président la biso 3e président to Kabila papa Kabila le père Mosé crise ekoti na biso ba civil na ba soda to bandi ko buka bakaya so toto teka mais elle a qui donc bien non tu sais pendant bloc lisanga allez crise ekoti crise est-ce qu'on doit battre que bozo détruire lobby au compliqué bandeni papa wana azu presse banga sala papa le Fonsi Pembele a chao lanzela cité verte o ekei kuna na cité verte entre cité verte te entre kibonza presse wana ezala kia presse wana ya linini ba remorque ba mindele banda ke ne reporter bamindele ke ne royalty bamindele balaka swazi mutuka ake direct ile aéroport anjili kala nzela oyo mama langa bauti ba Congo po base fleuve Congo bamindele baye bakomi awa bakoti baki po babima bakendaka boye te nzela ba pasto nzela ya boulevard bande maboye banda awa ti yango moni mama nangai nako expliquer bien kene na njili kilambo basali prince eyeti na gare darai na gare ponani prince wana ezalaka bogo fallait prince wana ebimati awa tala ba remorque tala ba donc biloko tozomona banzela eza nango ya sikate eza déjà ba projet ezalaka banzela déjà mais bakandaka ya population babebisa ngo nde bobebisa awa bango baye kaka baye ozongisa eloko yango mama nanga nzela bwadi nzela mbudi soki ebi bwadi te mbudi te mama koko okei sima ya bralima oketi parsi oye mpe na mundabi epa mundabi basali ba presse or que presse principale eza oyo o babenga yango nini prince principal ozolobela eza avenue nini eza prince nini tora ba route Matadi bypass ba boulevard Lumumba siko oyo eza nini mama na ngai oyo aleki elaka ngai kota 80 elaka avenue Mbwela papa moko ana coin ta mozaye poazo pe pouvoir dae ache 3e république sukila na ba poto wana koto ti kuna na Mbwela carrière sali bandako ya ba Belge o ba beti ba brique mabele mama eza ka simalanga ya soko mona ko bomoni yango bande kona biso ya église vuvamu babunda po basala pe église na bango wana etoka munene za wana soki bango te preso mbele bukana bande ko vuvamu babeta mission bakala batonga pe na minito basambela so bomoni o carrière tongi bandaka barumbu bandaka bandal o ileta tonga mabele utaka ya suka we selembao babenga libulu mabele utao siko papa nazonga mwa mukie poto banda kotambola parce que awa bakito ya tambola mama la sepele kutuba kundola koko na bino basabotaka babwakisaka totambola alobi mundele nde mutapesa ngo kombo Matadi Mayo mundele wana tala flama ayebelaki kikongo wapi est-ce que yataki na munoko na bango nde ba interpréter balobi Matadi Mayo to mundela sala effort aye ba kikongo po apesa kombo quartier. Ok mama otulinga vraie question la sepela o makasi
Mundele so albaki matadimao selo langage ya mundeli na biso babeto fimbu oleli mundela oli alba etalio abi matadi chemin de fer besclave bazomo balakawa bangolé tol bangolé balakawa batu basali ba chemin de fer ba Congo ba tous les bekolo bakanga bango basalaka chemin de fer awa chemin de fer au monaka yaki batu moko te yaki ba ekolo nyoso o mundele flama kanga abengango matadimao oui matadimo mais ato ba beto fi molbi mundele ba etaliu mundele albaka ka etaliu ndeo ki kombo ya matadimao uta partir à mundele dans ton babeta etalio likamuna so mundele zo baka etalio yango ba pesi pe carton matadimao mama oza esclave bateka yo biso moto teka bandeko na biso to sali chemin de fer biso ba congolais lelo eza wapi biso bo bako mama motaka kolanga te na ngala muyaka kasongoluda mais na bi histoire tout dans côté à 86 nali dernier chef de localité la Matadimao dernier chef de localité la Matadimao ezanga soli natangelo ba chef de village ti place na commune natangela o papa wana to avancera parce que tous a vraiment na kata quartier na découverte mama ngana tikala esika moko te boye bato bamona alors loko eza découverte to banda siko kotambola banda kotalisa biso perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné Papa Lumumba tozotambola tokoti déjà mabele tozotala kuna tozomona bato baza na uniforme ba polo jaune est-ce que tokoyeba baza nani pe baza banani bazosala nini wana ah mama langai yo koti suditi ba kote wala ba wala moni bato a centre spirituel des gros africains vuvamu bato yo carrière mundele elaka na se kutu fale to batakala botala carrière bakundi batoki bandaka ba mindele bato ba bloka nzela po ebukana te presse batadi centre spirituel vuvamu et dépend na papa kusu frère sopo na bango ba bloka ndeni nzela ebukana te mama soko lingi toke wana hotel carrière au flamatika akei bakutime bateka mabele ya azui place abi miat sobo zi mabele presse ko bukana nde akanga eteni wana moye érosé comme na prince ezate oyo bali bata centre spirituel vuvamu matono mina pa kusu matono mina basi na ye po basunga biso mele presse e bukana donc za basi belé ya basi bisa tuti ah bon natanga tokendaka papa natanga to continuer mission na biso wana esalaka beauté
So, Mbote. Mbote. Mbote na biso lelo. Je t'ai pas vu noter. Carrière Flamatica. À travers Vuvamu, hein? Carrière Bana 1951. Titre commune à 1994. Les sanga Vuvamu, nabokamea pa kusula baningwana e bazuawa. Prince ya Batadi elinga bukana. Papa Fumukusu, lero atobenge papa Nkusu, papa Nkusu abundi na leta so presse bukani ekusala mabi. Nde papa Nkusu a gera oyo nyos po moye presse kende ebukana kuna ezate. Oyo soko ka centre spirituel negro africain nde yangoyo. Matadi moyo mai tsaya tirai mbula mabanga tirai onyo seza matadi mayo centre spirituel vous soka kotaka tembele érosion oyo enga kende tina prince heureusement tata mokela tini so Fumukusu tata papa Nkusu a récupérer onyo so bango na bango po ba garder érosion. Do bandako tozomona kuna eza badepte papa. Ya bandimi mapangu te ache bandimi poso atike ba kutime banga teka presse bukani. Alors papa Lumumba, o tozomona kuna na musika wana eza na ba kenda ba oye bango ko tuté bazor mitune eza érosion eza loro nino ko expliquer biso tozomona kuna. Mama langai. Nana tindeko ya kundulanga. Fala tika ngai ba kipanga te ba sabota o kuna safi chinois aza muyibi. Nalbaka clair tala terasa sali. Ya muke azozo matière na sao kenango wana sans fil matadi mayo mayambula mabanga monika banstambila wana na semai tirai régie de la matadi mayo. Est-ce que mai wana nde kaboli matadi mayo na quartier mususu na sans fil? Na sans fil matadi mayo awa Flamatica awa flama parquet général eza na Gombe ezala kinde na matadi mayo outi ba Congo ko telema outi ba mbeko ko telema osala combien de jours 3 jours 4 jours soki koki ozongi awa soki na la police na même pas na la police mo la kaka côté moko préfet tangisaka côté moko bureau tribunal côté moko la police azali non yeba makambo mama na tindi okundulanga. Donc bino ba bokenda botika matadi mayo kala botika monga fula kala peut-être koto ezala zamba bo éviter. Donc okende na bino bozomona bomoni banda ko botami bomoni ba quartier sikeye sans fil bozomona kuna ndenge ezosala meze érosion te bazosala ndenzela papa Lumumba expliquer alobi wana ezomona na lokwa banzela na musika lokwa mo escalier abieza escalier te mais eza ka niveau o ba chinois basali donc eza vraiment nzela o bazo construire bon nzelo ba construire e uti ba peso kende ti wapi mama nanga na nzela te tout d'abord na officier lisanga vraiment negro africain soki bangote bele presso katanande katani na Kimbondo ne katani na sans fil soki église kota bino babenga ko église mais nga na mikana na benga ko église te ba koma centre spirituel negro africain soki azwaka te mais profondeur ozomoneza muke profondeur ekundi selembao libulu soki na libulu po me akitokimosi eutia Flamatica heureusement tata wana yaka nga pe na ebiete nga papa kusuna ebiete
nazape mndimina ete abundi azuyawa yenda abundawa nape mndimina ete mais soki azwaka ngo te mobulu mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que kwa konyae alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzame kalabiso batu asumueleki tozongela kaka zambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole
Papa Lumumba asuko tokomi wapi? Mama toali na carrière comme ma carrière ngoloba. Carrière ba flama batika bato banda konti na balimete ti na babanda lemba banda komona ba carrière zelo utaka. Terre jaune. Et comme tu na 6e niveau, 7e niveau de Vouva Maya Calais. Oh, toi la liboso associate ya carrière. OK papa. Voilà toujours continuer ka marche na biso. Balandia 3 exa production donc vous comprendre carrière oyo papa Lumumba expliquer ki biso kuna. Tanga bande ko expliquer kombo matadi mayo bisike uta. Babeti yo fimbo basali yo mabe flama lobika etali yo. Yango wana loko ezalaka mboka bakongo sikoyo bazombo ale balobi mayo matadi mayo donc etali yo toyoki biso na sesika kombo wana euta kombo ya quartier wana tozo pusana papa Lumumba na kokenda biso boye toza ko avancer toyokaka maison blanche babele la maison blanche tozo kende papa Lumumba ko lakisa biso maison blanche yango pa ko biso pona nini babenga yango maison blanche awa nzela papa Lumumba est-ce que o eza nzela eza kombo nzelo tozo tambola avenue Mbouela papa Alfosi Pemele yendaka objet asa sa prince awa a dérouté prince et keina nzela ki mwenza na cité verte na triangle avenue Mbouela. Siko awa ye papa Alphonse pona nini asalisaki yango te? Est-ce que azalaki ovanda azalaki na projet kolongwa yango amonaki eza inutile asala makadam kotoyo aovanda na ye awa te azokende esika mosusu yango amemaki yango kuna na cité verte to ezalaki raisonné. Mama yepe apa azoka bamapango na mito se retrouver te ye alaki chef de travaux et l'école tolaki Safricas aux Etra béton yaki chef de travaux yaki commandement soki ba continuer soki mama la koti molomoni bakayas donc avenue zé makadam la koti molomoni bakayas avenue yali 22 mètres avenue balaba avenue mondele pa ke aéroport à Longwawa aketi kimbala keti aéroport avenue mbala moko ya zazo kanzela ba ipasse que tokomi sima sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Papa Lumumba, siko awa tokomi wapi? Ah, mama nangai. Tala ba kundolinga wapi? Awa Flama. Flama bira Flama yangu. Oyo oyo tribunal. Ah? Matadimo akala au bureau ya ba Flama. Ya batadimo ya école te, ya ba quartier te, ya Flama qui vaut la police. Bagonyo so awa. Ah? Awa ndi siko lobi que so mutauti Congo Central abando yana abatu nae. Sake bureau nanu te. Awa. Wala mundela lakawa. Ah? Mundelo azalakawa. Mama zelana tana barshivi nanga. Bagoyiba tamio. Mundela tikaka tamio. Tamio ke ya tikeli papa nzoko. Oyo papa ba préfet, ti no mona préfet chala école na wana. Au bureau à l'état. Ah? Bureau ba Flama batika matadimayo uta Congo Central uta bandunde uta wapi yango. Merci Papa Lumumba. Tala tozomona kuna na ngambo. Matadi Kibala. OK, tomoni Matadi Mayo. Voilà, mama nangai. Matadi Kibala ka kolanga. Matadi Kibala ka zamba. Ezalaka eloko te. Mundela tika Matadi Kibala te. Matadi Kibala divisé pour mieux régner. Et yebani Matadi Kibala za kuna awa te quartier Matadi Mayo. Ce que Matadi Mayo dépose seke amma Matadi Mayo akena na Université Verte. Ay comme Matadi Mayo de. Université Verte de Matadi Mayo. Seke ala chef du quartier ta balongole à travers pour le même bureau. Appelle le numéro matriculité. Le numéro matriculé à la quartier Matadi Kibala, Matadi Kibala. Et c'est Matadi Mayo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Peba via kuta dire.
de sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Papa Lumumba, touti kuno lakisi biso bureau oyo Flamatika. Hein? Olobi eza 5 te eza songeni te donc sika pena masolo ebanda oso mutauti Congo Central ava kende na adresse ou esengeli avanda fale kana wana ba identifier ba eba osala combien de jours. Suko a to bimi toza na nzela nini pe eza wapi? Mama nangai. Mama nanga. Avenue Mbwela. Donc Mbwela yango kezo continuer ti a. Mbwele bandi Banana Prince. Tikimbala. Ezali avenue Mbwela. Via Kabila Koti. Papa moko songo la ki membre na a changé likola che 3e république. O ezali avenue Mbwela. O avenue Mbwela. Wenzo yozo mona oyo. Wenzo. Ngai nde na fabriquer wenzo wana. Au fabricant comment? Ba mama langai. Donc yo comme chef de localité ndo lobi wenze sala. Ouais. Po ba mama langai. Ba kete kala matarikiba. Matarikiba la lero na matarikiba la kati kuna. Ba mama balongo ka ba kete kala matarikiba na mona ka no. Oko tu na tabango nyonso. Moto asali wenzo yo ezanga. E ape wenze te. E a wenze moko pirate. Pour aider population. Même toi sala abake na musika wala ngane la sala wenzo. Oko tu na population ba biso ke ngai. Pour aider bango. Mais l'état pas comment on fait ça ba ticket. Batika bon kule toko tata wenzo oeza wenzo a pirate et des populations batadima. Suko ndeto za be route oyo eketi wapi misabiso to mutabela ndango a obimati wapi obimati commune mama langai nzela oyo Flamatika yango na bando kendela aéroport akatira ya Kimbala akeiti aéroport akomina Kisenso njili mbala moko aéroport. L'appel assez notable là. Nana assez notable là. Ce qu'on s'appelle, ça c'est le bon là. Ah c'est même comme on a soit présent au sol le peine mais le corps de besoin à ce ciment. Wamba la ciment to monaka. Mama langa batika ko bundisa biso o mboka Flamatika. Et cause la tenga mwana matadi kibala. To depuis yo zwaki localité au banda ko diriger Papa Lumumba. Ezalaka na population boyo population comme ebele après. Tant que zwaki avenu ezalaki boyo ezala munene makasi banda ko ezalaka boyo nde tozomona ou comment. Mama population ezalaka muke. Ya yo lobi nini? Mai. Toza na problème a mai awa, mai, courant.
neti boye courant bande kende banda tongo courant ekoma soki eke libela na nzela mama babongisa biso nzela toana nzela kitoko te toale na projet ya koyeba cartographie ya Matadi Mao pasi ya mai pasi ya courant ta bokoya tokosolola vrai mai ya pasi courant ali pasi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Tere Matadi Mao. Tere Matadi Mao. Baota Safil, Baota Wap, Baota Babeta Rabala. Donc, apparemment, terrain Zara, Moko bon. Moko, Safil, Matadi Kibala, c'était verte, Wap, tout. Bela ba quartier ka terrain Moko. Oh, Babeta Bala Matadi Mao. Ba par-ci par-là. Mais le ministre des Sports a évité de a dit que terrain sur la bajor avec club, il y a Daring partout. Ba beta na terreau. Mais t'as la terrain. Terrain bimisi ba jogo. Terrain bimisi ba jogo. Nako tanga pe ba koma ba jogo mususu. Terrain. Tanga papa, biso secret za tanga. Na tanga. Joueur avec club Abukana le colonel nani comment nani joueur avec club Azabetawa et kama et tout est kota ba ebele pour la makamna ba sport ba ebele ba beta tala terrain ça poto sangwacha ça filet ça organisateur terrain comme bongo bongo. Fila toluaki koluwe, baluaka ba fila koluwe, ba joueur pe ba defa ba Varese ko defa, ba loué ba Varese. Ministre sport akipaka wata, fala ministre oyo tere bana Stevert, bana Kibala, bana Safil, bana Mitedi, bo muke Mitedi bana tere. A part Mitedi, tere tikala ka Matadi. Bana Kimbala pe bana tere te ya Matadi. Matadi ma babunda ka pawa, so polisi ya mukolo tere na tika yo. Tala ministre des Sports, tala. Oye développement, tala ban. Babe tabale kitoko ya, mais wapi. Tala ministre na terrain. Tala tribune kuto sala ya bikwa tala tribune. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato iko sanzambe kala biso bato asumuleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosanene tokolaka pona ninyo. Ekolo yo na biro wana. Ekolo na biro wana Flamanda Tika. Ah? Flamanda Tika ekolo à l'état. Oui, école à l'état. Talabana ku talabana. Babsu ba sala entraînement wa ministre des sports azo comprendre été fala cadrer bana oyo tala. Wana biro ya école za kunate
bureau école fa ciao akota na bureau aleta wana akoti kuna kasi désordre ezali lokola gouvernement et la potopoto école bureau ne fa ciao wana bureau aleta ancien bureau. Papa Lumumba bi école o Flamati kaka ngoma tozomona bâtiment moko asika wana eza nini? Au Niger wana kobana na ebate yenta charger ki bato ache atongi et puis ache pavement pour la basketball ye pe ache toiture ezaki au Niger école ba bricayo tout Flamati ka batongi école o eza école à l'état. Les écoles primaires, secondaire ya l'état. Merci papa. Itak. Comme école Itak. Itak. Eza à l'état. Nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque sana makambo toboya kilobi et comment autoriser kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Koluka, babolie. Ya Yesu, yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Papa Lumumba,
Avenue Mbwela ngo toye tout droit mais toye ko sutuka moi rolekeza te tala ko totelemi na kati ya lopango bato. Tomoni ka érosion. Est-ce que koko expliquer biso érosion utaka wapi e komi bo ndenge nini banda neni ni po ezomona na keza esikoyo te ewumeli. Mama langai. Dala tindio po kundolanga. Da bimala mtu pamba. Dala tindio kundola. Avenue le bisakio ezali avenue Mbwela. Eketi na rai. Ba flama bazale kelawa. Ba flama. Ti aéroport ba comme la côté ya dini oleki ba tete kisas. Ti na 6e rue baki. Avenue Mbwela. Oui. Mais regret ça nini. Moli bakside seulement atarikibala. Mokonzi mboka. Poalo na bakawana. Asali sisi nzela. Toloba na mitendi. Bara premise. Eketi bwadi budi. Esa sunzela na makoko ekei bwadi budi. Kuna turu seke mitukana na ba remorque ekendende na Gombe wapi pai. Mais po ba accident sila. Po ba ko décaler kolongo la ba bouteille na avenue bypass. Tona soki boulevard. Menzela yangoyo ba remorque leka ekei. Mokonza bo sa ko kite. Moni bato kutana bango. Ozomona ben formana bana cimetière na bango ya vuvam. Ay poleta papa kus. Ay polena moi moyen. Non papa Lumumba. Oui. Érosion o bandi quand et salema kindenge nini. Mama langai érosion yo eumeli toloba OVD alambongo na biso. OVD. Le parent totelemi tokena mama la pango na mema bango tina OVD balala ba pongi. OVD tilelo. Ba favoriser balabala mundabi presse mundabi ba favoriser ya makoko mokonzi mboka po embouteillage sila azwa prince Angers. Mo na betika kanona no mokonzi mboka ya weleli oyo ya mundabi poto kaka papa somba kuna mama pa somba wati mama asomba pe liboso kuna bachape ba potami na meminde ya lakate nzelo ya tine aéroport mokonzi ya mboka président na biso Fati Beton to vota ki bango nyos Safil Matadi Kibala Boma tikuna nyos ba vota kala ba bureau de vote na Matadi Mayo mutaka kolangati mais comment to koma boye banda ko ekende oye ko faciliter ba remorque leka kuna totikali vito za taxi stocké libela mama mokonzi mboka talaka na ville yako zo wa building te yako tonga te ba ministre ba tonga na Gombe ba 2 mètres 5 mètres matina un étage yako zo le pas au à 20 mètres sur 20 te mama nangai mokonzi mboka nde akipe bisote bon lokolo ba pesa kombo Matadi Mayo kivo etali yu mboka ba flama batika ata beto fimbu kipe etalio po yalaki ba zombo 1974 bien 75 ba zombo tu ba benga na bango o bayaka ata beto fimbu wa mzombo ata beto fimbu wa mungala chemin de fer bangala baluba ba Swahili ba Congo na ba Rwanda na ba pays nyos to sala chemin de fer ata beto fimbu Italio ya ba pesa kombo Matadi Mayo mais siko etala nde chef yende mkonza mboka bana alongo la kombo siko biso beto che mboko so baby etali président wana signature papa Lumumba papa Lumumba pona lelo otambusi biso na Matadi Mayo mais totamboli nyonso te juste une partie tokozongaka soki nzamba sali ngulu to continuer alors pona lelo to komi na suk émission olobi nini mama nazala biloba la bate maman na le pas totel ma bitolo maman na le maman na lebi toloba surtout ba subonte biso to telemili papa Fati soki asungi biso ate acha bureau ne ya vote na Matadi Mayo te ba tout ba voter ba pesa pourcentage na Matadi Mayo soki asungi biso te mais acha presse to lonle avenue Mbwela to cha avenue Fati totalité que OVD mokonzi poisi il sabamiska des alliés na centre na wenza centre na Matadi Kibala ba accident achela biso makadamo ekangani na makadamo uti
côté kuna na ngamba kimbale kangani ba remorque le kakawa tokozala bien na adresser kaka epai ya mokonzi ya mboka. Bambote ali ye moko mokonzi mbote na ye ba ministère ne mbote na bango papa pe akambanga na mboka Fumokusu na temps spirituel mbote na li ba papa pe ya catholique bakambanga biso pe kaka mbote na bango ali ba église nyosto bunda na bango mbote na bango ngala tribal l'état aza tribalisme te ba église ba école tout mbote na bango vuvam mbote na la plupart mbote na mokonzi ya mboka na mama Denise asomba pe awa mama Denise abata mata somba awa toyebi yango soki tako so atonete totaki yango yoza coutumier nengala chef de localité 7e chef de localité na mboka awa. Merci Balandi na biso ya 3 Exa Production TV eza radio te bomoni yo oyo longo matadima yo kala obando ye balisusu te matadima yo comment omoni yango omoni avenue oyo papa Lumumba expliquer zo mati aéroport ba flama basalelaki metala le regret makasi avenue oyo eza historique avenue oyo bandaki ko désengorger ba boulevard ba embouteillage mais lelo oyo etikalaka na triste sort na yango vraiment papa Lumumba beti a sonné alarme donc SOS yango eleli papa Lumumba bakonzi mboka botala bosunga toujours pona bolama mboka bino bolandi bo commenter bo liker ba émission spéciale ezalaka bo benga jusqu'à na numéro bozo moneza affiché na écran na bino bo benga yango heure nyonso bakoyamba bino bokosolola bopesa baposa na bino biso tokitaka soki toyaki apona bapele na bino 3 Exa eza na service na bino soki bino bobengi botindi biso tokokoma. Merci na biso bino nyonso bolandi biso mama Godé la femme sage na Grenoble mwana Kampala na kati ya ozone ngalema mama Godé yayo bambote vraiment spécial yangwana kuna nayebi kesalima mikolo ebele mais ozwi yayo bobo sanate ko commenter ko like et surtout bo s'abonner lisu massivement 3 Exa Production yeyo na service na bino botala bobetela baninga lisolo ba oba ebite Panza Sango TV eza radio te et tokutani très prochainement na numéro mususu soki nzambe asali biso ngolu bye.